Musique il faut que vous yango non musique evuka. Ce musique evuki on ne bato ba comment OK c'est zo voyage sombi babi. Tu vois musique evuka bon yampaka. Ba ze belé wana. Ba obema ba mikolo ba botega vaneta. Ba jeune wa sika na musique ezovuka ba. Donc ba jeune sika nyonso musique evuka ba. Oui. Ba jeune nyonso sika ba jeune wana musique ezovuka ba au lieu ba poussa musique. Musique ba faut ba kangele ndefe ba kangela so bandi. Ah bien. OK. À nouveau la musique. Puis au Kyobe, tu as battu na bangote. Mais bah ça biso ka règle. On a il route foin. Na profiter ka ser bibi. Libala na kufi na braza. Yo moi c'est mutozo biso balola na yo keleng. Bo pona ka banzemba oyo ka. Mais ajamiti na pesa mobali net. Yo tsa place sentiment ya mutu. Yo ebisa moi c'est mutu balola na yo keleng. Bibi libale kufi na poto do bibi azomi na palais ya famille na mongali. Et voilà, c'est parti avec votre émission Oizak, présentée par Prince K, les parfums de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autrement dit Moran Zambé. Nous tous ça, nous toujours ça là qui toque donc nous allons toujours. Merci. Et très cher abonné, nous sommes union soba, on va payer sa confiance, on va s'abonner, on va partager, on va aimer, on va commenter, et ça là bien toujours quoi ibake, bozalaka wana. Toujours pour Nabiso et ça leur plaisir vraiment donc merci aussi na Kolonza on peut se souffler de vie nous devons toujours bosser na bino boye et ça leur bien aussi donc actualité aux abongo dominer to ebike pour l'instant à part moi babitumba mike otozo kababa ndeko na biso ba musicien entre Kofelo Mide Fali Poupa mais to ba événement ya munene ezali le 24 juin avec Ferregola Jésus de Nuance oyo wapi a stade des Martyrs pona ko livrer mindoulé o ba fanatique nyonso ba gaulois ba gladiateur abengisi bango ninge ezalaka toujours kaka donc Patrick Bekam waza bongo moyimbi pe ya munene ya mboka na biso aza déjà ko séjourner na Turquie place au pas ba concert na ye déjà à Robeta donc pe après Turquie Atlantico ezali Atlantico ozo mela batu mais Patrick Bekam na ki pe masola stade na kati Angola ezali a Robeta ndenge ezala toujours kaka donc tozolo bela toujours batu basaka musala malamu pourquoi pas topé sabino pe information par rapport à album webima qui na marché to moni bongo formule 7 ya Fali pour pesa légende ya Kofi Olomide contre Koraman ezali to moni bongo nzembo ya album ya Papa Chéri aux avons ba des matchs après 12 ans d'absence na marché on fait Papa Chéri bimisi on a zolé la rara zebuka ils appellent la partie mon na zolé la na oh Papa Chéri boaki Jantini ngobila azanga mode na plateau nanga nazabongo na yampaka donc na kenimba on a remercié ba o nyonso ba soutenir Prince K les parfums de la presse na moni bongo le patron Bruno Lubi Kambongo ya propre le patron Bruno Lubi Kambongo ya propre mboteno yango wana le boss pourquoi pas na fondation Yves Condé mboteno yango wana le président Yves Condé merci aussi na grand maître John number 1 na grand maître John mboteno yango wana merci aussi na maman Élisée Mbouba couleur pourquoi pas na maman Laetitia Ngolo femme forte femme forte mboteno pe yango wana déjà merci aussi na Béni vainqueur oh déjà bon mesala na ndenge zala toujours na kati ya Congo sous donc soyez la bienvenue ndenge zala toujours kaka na sabongo déjà na yampaka na biso yampaka mbote parfum donc mbote ma Prince K les ala mbote na balandi nyonso o balanda biso na ebike émission batu maba osepela o tu balanda on a lebi chaîne eza mais photo sabona vraiment et love ma joyeux anniversaire na Santa Mboula na Turquie na Santa Mboula joyeux anniversaire abotama lelo Santa Mboula joyeux anniversaire lelo non Santa Mboula joyeux anniversaire et puis Joe le Noir na Turquie na PC mbote lelo mana banina on a bata Turquie lelo na puis lauréat à Turquie na PC mbote star mi de 3 fois star Parvi Bosulo et Benezer et puis Carlos Bila vraiment Kabelo Branco na ebi que Sam Kuku trop nécessaire plus que nécessaire et puis Benjamin Pau à 10 ans, Rodrigue Kipanza. Et puis, on a touché. Sans robot, ça les lauréats de Bruxelles, type Bokana. Donc, type Bokana, ils ont rassé dans les petit nanga. Mon yaya, t'as un chum. 300. Cédric Mbala. Sans oublier Cédric Mbala, Géwana donc. Et puis, nana moutoumon, oh, vraiment, les lois, c'est ça, atanga kimi. Ingénieur Marabouyembi. Donc, moutoumon, c'est un soumélanga moto. Na TV, na boy moto, na limite TV. Moto na TV au boy, ne comprends pas. Na boy moto na ndimi TV.
nazobanga kopesa bato bamema moto mingi bana lisensi kota babina filo kopesa bwakimi mwa zonga eza te nani akozwa perte ya mpaka ngam na kozwa perte yango wana Amador Amarula peksenga biyaya talaka bana kote kuna miyibi eleki zano na TV no talaka nayebi ke tozana bango ba te sula bien. Merci Yampaka. Mais Yampaka, au bout il y a des circuits trop. Avant de compter à mon avis, so sixième saut sur l'émission saut au sale. Mais au bout il y a des circuits trop. Et pourtant le bana circuit logo ça l'a raté. La circuit ba kembara la souffraka. Nga bana la bana be missionnaire les hommes des circuits. Bana la circuit bo limbisangai. Moi ba kosi. Circuit o ya ngai. Po mutu na mutu même na ba poto to boira ba. Jina mama le azana bozuina. Guerin qui a bimombele azana oya ye. Ba jo matu bazana oya ye. Maître Z ba lebele bazana oya ye. Maître Manu Mwendo pe ya ye. Et puis na Turquie batu oyanga ba Santa Mbula ba Jole Noir o nazo yebso ba 3 fois star mido donc bango bakabaka donc c'est que bazwa ba garçon de chance. Merci Yampaka, là c'était Yampaka donc vous comprenez kaka tu en as un par la biso bongo vraiment Yampaka fait rigoler déjà Stade des Martyrs le 24 juin awa ce qui date aux la modifié mais je crois que si vous a modifié fait rigoler le 24 juin à Stade des Martyrs 2023 pendant la yambi au témoin les loba par rapport à la fanatique mususu bazo c'est comme si ezate c'est comme si ezali te concert eza vraiment le 24 juin on a concert eza donc concert on ezali papa Hervé a forcé martyr ndezo forcé faire batu babetia et mbele ya bien te batu babetia ezo za la polele donc yo il faut ya pour ça moi ba geste mo yango to uzala wana pourquoi tout ça tara maman ndenge kendaka to uzala wana vraiment le 24 juin ba oh tout bazaka na pana ma Clovis mi pas la boya fida donc ba tout bazaka partout dans le monde oh balingaka la bonne musique na dit que c'est boye jour wana en tout cas vous a décidé na dit que les Éphésiens de yolo ba uzala donc mutu vraiment azanga te Peter Kabangu mayuku donc ba tout bazanga te vraiment bozala avec le lilo ameso et ça la bien so eboza donc jour wana eza terrible eza la concert ya liboso o eza ke na bar ba tie CD concert ezobe oh ba petit ba stade yo monde déjà CD anai peut-être producteur a bombi masolo to solo ngo malembe yo kite na mamba tu o ba son des biso ba CD na sens ba tie na ba twandi ko bina nenge ba Zénith de Paris ya ba président JB Mpiami betama ya ba président we ranson ezake ba beti lelo lobi boza na son ebimi bazoteka yango ezo ba lipanda kutu wana panda cop wana copa papa ya fait rigolo wana mamna biso arlo matumbongo de moi wana mamna biso et puis c'est na landeli vet mbi azanoti de moi wana mamna biso nde tokendaka na bango bongo yoka ba lipanda artiste azo s'exprimer musique il faut que vous kaka yango non musique evuka ce musique evuki onde bato bakomaka OK c'est zo voyage sombi babi oh la musique faut vous kaka yango il faut que vous kaka yango oui il faut que vous kango musique evuka ka yote souvent musique evuka bon Yampaka baze beli wana ba obema ba mikolo ba botega vaneta ba jeune wa sika na musique ezovuka ba to ba jeune sika nyonso musique evuka ba oui ba jeune nyonso sika ba jeune wana musique ezovuka ba olie ba poussa musique ba faut ba kangele ndefe ba kangela so bandi bien aki anovuka musique c'est le plateau du désir na mikabi na bosenga na yo faire ba novuka musique bango zaka te yembande baso ko wa yemba te ba komoya na ba distraction ba actualité zanga tina on biso mwana biso te et en plus biso souhaite les 3 au mars c'est ça déjà le 3 mars à des gars par rapport à la sortie hein sortie vraiment officielle il y a Dynastie volume 2 partout dans le monde pour biso vantaline les asso ba bi prend maman et à toi mon oiseau yana ba céder na comité te biso za prend balamoko donc tant ils a prend balamoko wana tant ils ont bi maman anniversaire à papa Hervé Ferregola maman au jour wana vente ba billet bandi ya Stade des Martyrs donc Kindoki même par Kindoki to monike dynastie o rassemble qui bateau et belé ba presque o ba uta na wenge eza chose more facile te offrir go la zo initiative wana mais comment on a que tous on a la mobilité mais comment on a que bil a longue déjà est-ce qu'animation côté générique tu veux que faire go la côté générique za mala makasi est-ce que to comme ça ba rumba to générique to bossa te to ka ba rumba to bossa générique ndeni donc générique ezali bil pas ali bil nde na yebma na été
to sola bien ah ngana to so ngana porter parole à binti pe na za fanatique na été donc ngai ndo moni ngana fandi ah so tuninga o eza kitoko na oloba mais quand même oka musique à Bill Clinton na oyo kila ngo wapi na yebite jidi bola mambo na solo na oyo kila ngo wapi abeta rapé musique à fille ya Bill Clinton ata mwana mboka raté na yebi ku tuteke so pas za musicien na yebi azalaka musicien mais lelo ne musala sala na yebite. Le patron Bruno Lubi Kambour est propre Zoyoka, le président Yves Condé. Ozoka yam parabi ma solo et Bill ya yebi angote. Mais yam paka dynastie les 3 déjà. Est-ce que ba Jules était moulope OP seulement Romer au taquet. Banze moneza kaka. Non, nani akoyi ko taquer Jules était. Tala frère Gola Aza l'artiste le plus respect. Mon colomo te faire à sa finga Emilia. Mon colomo te faire à sa finga Kaluji. Tofinga siko JDT pour nani JDT on a tobeta solo to mona ke muke to moinga ne to mona batu ba grand de JDT za grand JDT taxi mobile a maniqué oh na mamba bon ekoti babi manika bimisi ba mpwasa abi JDT za ki parmi mi bali na o bazala ki JDT c'est pas facile JDT imba balondene moteme toni na mauta yo kenda donc wenge dans l'ensemble. Vous avez papa chéri Jibempi ana ba président na biso Ranson Igwe de la Forêt aux autres ma ba Blaise Boula ya ciel aux autres ba Dolphe Lumineuse côté kuna ba zaina JDT ba obetango JDT ba betango vena biso Marie Paul JDT za na winge wana na manda yete autour sur la bien te e ba manda chante salon nazo linga na expliquer batu ba grandeur ya batu batu ebele batala mambo ba ebité Charlie Kabe en dehors des États-Unis puis bongo vraiment mutunanga bongo yo ebinde to soleil lobi na fête et puis Ahmed Vonga batebele ba ebité mambo na zone ngana expliquer JDT azana El Paris avant Manda chante donc déjà tala na ba ani wana dans za muto to pesa ba respect bele biso ba golwa to ko finga JDT timo kile na ebike PDG et donc honorable Kouchi Kanawa trop fort trop fort trop fort trop fort plus que fort honorable Kouchi Kanawa o ya ngai donc tu vois que film a été donc et là quoi on a tout retiré moi muki obiso ya Jackie mobile ya mais ya Jackie tebimi ya Jackie JDT mulopwe ex ya manique parce que ba liste bimi hein quand on mise liste ya ndisi pona boy na otanga kombe ko make o ngai pe boy quand on mise liste ndisi quand on mise liste manique ba biki ya JDT ya Jackie parce que ex ya manique bon un peu de respect na habité mon pasteur héritier bongo en dehors des États-Unis Maniki aza mwasi lelo ya msu ndenge akomi bongo te po boye vraiment Maniki n'est pas belle na ya temps to soula ngana za na temps o na muna yi na nyoki na yulu toko sa mamte nzambe alola bali lokuta te monde to zo soula Maniki aza mwasi kitoko ibongo ya Jackie paza mobali soki lelo ezake balinganaka omoni ba makambo o eso ya komema erreur na ba vie o biso to so ti ba okanga cop na biso normalement to ba to kotaka na ba vie privée te biso normalement il faut to betara makambo ya ba musique soki bazo bimisa ba liste ba ki olakisa ba famille na bango ba oyaka na ba liste ba yaka na ngo nani asala mutu boye nani asala boye ya kutu makambo e engagé biso te biso mambo ya engagé biso ke to sur la pona musique to sur la actualité o e ko déranger mutu te so to comme sur la actualité ba bina na sai moi si aboy o nani abimana nani o seke to comme ça ba film porno mais oui mandinga ina linga ona tina na place za mandinga ina peso mbote puis jogo salakaku na peso mbote seke to comme ça la ba théâtre donc biso to zanga nayo to monisa ba valeur que valeur artiste eza ngo Valère Abouiza moni batu wana poto o basaka na besoin to saka be mission o balinga batu baloba balangage ma beto ba finga lelo na tan likambo ya mutu ba oyate Maniki alala na flat eza na mira mulai alala ye moko na flat wana alala kiango sans mutu donc mambo balingani basalani ataki ezeni ezongi bo en tout cas na ebite jogo nanga beni na ebite jogo beni kacho mambo na vraiment nana on a niveau na ngote mais y'a pas tant le big Maniki azara kitoko tango yebaka ye mo pas reconnaître ngo lelo aza suna beauté te est-ce que bato ba yebaka Maniki kalate
yo confirmé bon vraiment que Manika ça qui ma vraie chérie oh vraiment tout bandé ko lula pe nabita ke ba lula ka été mais na lobika te Manika ça vrai chérie dabi à l'époque talaka ba vient na biso pe à son âme baba ndonga chokowa za na succès o yali sekiti o bakangi babi et donc aya ba succès ezali ke bakangi mamali nde ezali mamali bakangi na Afrique du Sud parce que ezali bakangi babi pe babi ayi parce que viona en plein succès modèle wana na Mercedes 190 na ye batebele bayebi mamo na oloba te bayebi yango te nga na sula mamba misiki ya mobindo soki bongo viana kozwa mwasi ya mabe bongo eza ba réalité ya vie lelo oyo bamanike bakoma nango nzambe nde ayebaka destin ya likambo ya mutu mais na sens ke nando finge te ser azali mwasi kitoko vraiment vrai. Merci Yampara Mpaka. Concert à faire ego là au Aochobeta na France wana. Zaki na occasion ni concert normal, concert mobo wana bongo bongo comment? Te zaki concert normal bongo bongo ndenge ni. Po batu bayoki la invitation, invitation te wana mam na biso tokoki ko beta na fête. Mais so fête to usala yango publicité ta. Kenenge batu mususu babotega vanega ko babengi na fête ya mutu moko bo asalisa ONG na e obani na TV tala na zaki na nani te. Biso zaki concert normal. Batu ba futi billet na bango batali makambo ndenge ezalaka papa RVP apesi makambo zara bongo na donc bira de prince des Amunda parrain na biso ba golo libéral et puis na pesi ba golo libéral tumbote Naomi ya ba nga na olinga mi ba serre ba mi bali te ba mi bali wa ba Naomi ya ba et puis Tigresse de la presse de Horace Bolokoko ba serre na biso na bango ba golo libéral tout na pesi ba mbote avec bira de prince des Amunda o ya biso ba mama di wembo tarane ke na et puis bureau papa Hervé Ferregola so na tali na Nathalie na DG Polo ou DG Polo mutu na nga na ndo ya père na bango Yampara DG Polo mutu na oh kutu mutu na te mwana nga ponga na ndo ya père na ba talanda ba mbango o ya mam na biso et bon biso ta batu basara ba pede bolo bango boite est-ce que bino bosu bofanda na bo bimisi pe liste que bon ba pede ya batu ma musique ko bandi songolo nani te bon so DG Polo ala ninga mbango etalina parce que depuis que bazaki invité na concert wana depuis pomba depuis nde sikoyo papa Hervé asobwa kele soui azoti kele kita ya bakoko depuis pomba niance na biki pichu botoko libu noir place azaba ya visa ponda et puis mettre Jeep bilanga makofi dialo Sarkozy na zongi na ba visa si elle est sa presse présidentielle j'irai Zamba donc biwe vimba sko tala l'aura tendance ya biso ba ta presse et puis tala ma degré ya bureau ya faire soin au ba ndi batu baloba ke faire go la bureau mabe yo biswa wa bureau mabe est-ce que so ka faire depuis abanda musique azana nyongo ya production ba pesa ke mbongo amili non mise ba mela mbongo ya production baza misu ba mela na bango la bani misu pe bazala kosi obo pour que obeta batu baye na bango te mais ba bisa biso ka règle mon amna iloko te foin na foin Yampaka. Alors merci donc toujours pour continuer toujours s'abonner massivement et aussi la vie au plaisir mais Yampaka dynastie ezobima awa faire kola moi qui to le kango te to tout nata moi question kaka to ba photo zo circuler awa gigola akepa mukuna gigola ma bele bela zo bela c'est en vérité bino bozara na faire kola kaka est-ce que nga na zate pona makambu ya famille ya batu na mutu abeli na belite nga na za pona lobaka ke tokobeta place papa Hervé trop mystique boye wana mna ya engagé ngati soki oyebi famille na bango ko luka ebo sola makambo nga ya engagé ngati nga na adresse à guité na numéro de téléphone na été nini te mais na yebi te soki wana yi donc eloko na monité na koiko lobate ka ke te zeloko nga na monité donc soki oza mieux placé nango menet nga na monité na yebi ke Plamedi Jangi tout femme na Plamedi Jangi na Luanda ndeke na Plamedi Jangi na yebi ke Kalate Luanda Plamedi Jangi Kalate vraiment Luanda donc ki na mo sam kunku trop nécessaire ki na bo Yampaka osoli masola Luanda to ko taper maman masola Patrick Beckham o wap to yebi ke Kalate bientôt là à obeta na Luanda to éviter ceux qui loin de Zoloba et Zaire ou Kenya Patrick Beckham ou bien affaire golo bien voyage préféré mais Yampaka le lot au monde masolo ya Misisa Longwe awa to ko mona ba sala ba orchestre na bango mais le lot comme
tout le monde a moins phénomène mon bekoti misal on pas bina filé aye pas Patrick Bekam tandis que Patrick Bekam to lo bake na bina filé salama liboso na ye tout le monde ba ko futa ndenge bina filé futa ba musicien na ba TV tout le monde ba mbongo so kaboma na ba Afrique du Sud ba mbongo so kaboma pourquoi pas na ba loi na ba mbongo so kaboma so misal on pas bina filé o futa ka ba tout aye pas Patrick Bekam na sous-estimer Patrick Bekam te mais toujours baka par rapport il y a qui allongé pas Bekam et pas bina filé aye pas Bekam les lots toro lobaki et comme il babi tout maman be wane longo ya Fabregas bina filé comme longo ya Patrick Bekam bina filé soki nzamba sabola molili na mpole nzamba yebi po ani asala butu na mo donc Patrick Bekam aza moi a lumière aza ténèbre te yango makambo ngo zomona bato so ba manquer trop ezaka na muto ya osuki sabato donc Patrick Bekam aza wa David ya famille ya Fabregas donc ngapi na koma les chances on parle les chances na pe les chances po Patrick Bekam wana aleka jet set donc biso bato nyonso baleka pa faire gola to pambola bango Patrick Bekam aleka pa faire gola omoni makambo yango photo expliquera bino Patrick Bekam aleka chez biso c'est baleke Patrick Bekam aleka chez biso mais ndeni simbate le loi se retrouve pas Fabregas eza makamba vite ngo étoile la moto brillera to yebité et pas faire pesa place mo eza facilité za Ligue des Champions donc déjà équipe soki équipe déjà yo participer na Ligue des Champions até longo na première tour équipe wana eza fort donc bana Luanda tout na yebi que le 8 mars oyo orchestre na bino ezoya vraiment Patrick Bekam les chanceux les chanceux tout bazoya na donc na yebi que Atlantico tokobuka te tokokweyisa te et vous allez valable pour musique ya bien kobetama pour Patrick Bekam il chante bien trop bien donc bon chanteur ayebi vraiment sans demi-ton ça hors gamme pe toi non orchestre elenda makasi degré tozozo ba ba musicien et bandit faites ces bandes c'est que bozo on encore bango moko ba musicien bazotala talaka musicien ko ayembi mususu 30 nzembo na disque azana chomuti tala be biloko bazokosa bana bato yango o to azoyana so akotika mama chance bandi po biso ba les chances nyonso esimba na pesi biro nyonso ya Patrick Bekam botu place oza yambala na yebi ke aussi oleli donc ezalaka boye et puis na pesi Patrick Bekam bon séjour place azana tiki maramango yango oya utia tembe to somela bato ba mituka to tie ba couleur te oya utia tembe to zoke sene mo bato aza basombaka mituka batie ba couleur baza banani oya parler lo ba vérité panzaka mbala ko na bien Patrick Bekam nde azo voyage azo ke pona mombongo akwanga te ya mbisi te ya ngulu te aokende pona musique donc azali mpaka mais nazo sola on star mido 3 fois star na ebite so nazo kosa donc na ebite so nazo kosa na Jole Noir Santa Mbula na ebite so nazo kosa on m'a nazo sola non c'est qui est vrai moi na nyeso aleka na jet set azala muta chance lokuta mabete so tali bato ebele baleki na orchestre mababe so tali bana jet set on a bata chance donc Patrick Bekam félicitations à toi biso ba goloa tout ça peut de cœur na yo aza jeune ne faut féliciter c'est le Oscar Mauta Mikila ya sana orchestre ta PC orchestre joue nga bo makombe comme c'est une story qui a nga kokana été joue nga bo makombe comme to pesa orchestre et puis to ye le prince d'Angola ba danseuse na tout to PC voilà vraiment ndenge musique faut qu'il là félicitations à toi alors Patrick Bekam a commis tueur de mensonges ouais tueur de mensonges masonyo so le kuta ba ibisa so na pesi ba misembo na enveloppe et bon bazo longwa pona est-ce que bato mamisa bazo longwa pa bina fili bazo ya pa Patrick Bekam te pona bitumba mso ya Fabregas Patrick Bekam asombi yango po papa tika la laisse ba on se ba bunda entre bana na bana te oye ba ke Patrick Bekam aza golwa ngam na osola na mambo na osola na yebi mam na zulu aza golwa so moninga na soutenir Patrick Bekam po aza golwa autre sur la ngana yebi donc ba golwa tout ça Patrick Bekam maboko po aza golwa umuna ma artiste moi lilia ya mpaka sa jambuka na lele na papa Hervé na na dynastie na beta te loko moko un chouka ngana vina ngai photo beta featuring et ça la ngapi tala siko mutu azo so sentiment ya faire ndenga mna na zo sentiment ya faire lelo téléphone code ne ya ngambale belé po na faire golo
Oui, pour na faire na ko na boma mutu te mais na sa nzambe alola. Alors la 2 ans na bongo na ma pesa fait. Merci Yampaka. Même par ba disque bimi awa, je crois quand même aux appels mutu aux rappels la musique qui ba disque bimi ah parce que tout le monde aime somalien manem vers la fin. Mais ba disque bimi a ebelé. Faire go la paix à Zobuaka déjà le 3 awa, le 3 mars déjà donc on a profité pour appeler ça déjà joyeux anniversaire d'avance na moi na ngai au Franel qui nous a lutaladio donc ndoya maman ndoya papa nae là toujours le 3 mars awa déjà faire go la boaka est-ce que ba disque ça na marché mais la dynastie a faire go la volume d'été bobanga te formule 7 ça ba de match ça pe légende ya grand mopa ça na profiter ga ser bibi libala na ekufi na braza yo mwasi ya mutu ozoyebiso balola na yo kelenge oponaka banzembo akoyoka amitina pesa mobali neti yo tia place ya sentiment ya mutu yo yebisa mwasi ya mutu balola na yo kelengi bibi libala ekufi na potopoto donc bibi azomi na palais ya famille na mongali Yampaka mwa nde tozoboma makambo bato nayebi te vraiment makambo modele oyo eza malamu te donc jogo nanga jetro maumbu Jogo Jetro Maumbu vraiment les Éphésiens ser bibi libala ekufi sikoy bongo bato abongo na mongali ba osepela naye abomeli ya bibi libala sikoy ebongo wana ba album tuna ngai dynastie mais quand même dans le bon c'est yoki quand même formule 7 Yampaka ayo kate ngai na za petit na brasa vie likamni ezoleka na kini ngatu ya petit ni o ser bibi awa na bof babeba ninga ser bibi na bof babeba Yampaka vet mi ya zanoti ya ngamo donc parce que obi endo ko anga ndenge lekeli nga donc to sala mam to yembaka nini po ezala éducatif ya lobi ba papa na biso ba yemba ba na soki molangi en etikala kati lelo biso za bilo te banzembo lo ba bote gavane gato ana ngoto ba gifo bana mikereni ya makasi na ba Noël na ba bonani so to komika mois de mars enzuluki yo ça constant na ngoto mais bas des matchs quand même yoki félicitations papa chéri Jibem Piana après 14 ans ayo ça sur album ezo sim ba vrai conseil ya ngwana mama na mwasi mutu aboma mama ali so aboma mama na nzembo ale zule maseku si mama Yampaka fali ayembi façon na ezule mayembi pa fali ngana ba fali te lo ba nani kasi ngana ba règle to règle ngana ba règle oh si fali grand chanteur fali grand chanteur grand chanteur fali aigle grand chanteur réaliste enfin Yampaka ndimi fali pour grand chanteur réaliste na ça de marti pa yemba kitoko ye na demi-ton Yampaka yoko biso mama demi-ton demi-ton na ba organe Yampaka demi-ton organe monotonie vos chanteur pardon pardon toko ta terre wana te natanga 3 albums légende quadra ko yiko raté te jamais yo encore na sœur na biso Cindy le cœur na lelanze mon élégance non les légende te na wana na rappeler yango donc danger vieux quadra sonya mbeli donc mutu akomisa mutu asala mutu eza nzambi mais mutu akomisa batu na ba pantalon OM soit ça na idée te na vie mutu akoza na 10 basket akoma pe na ba 100 paires à basket et grâce à Kofi bon ni ma rappeler bato ba nani wa merci Yampaka to na suka mais question mo Yampaka le roi ozape mutu ozaka na télé to tuna ya suka le Kofi Olomide apex ces personnes ba lobera combo na été Yampaka message wana yamba on ndenge nini Kofi Olomide artiste munene na mboka na biso apex batu mususu ba lobaka combo na été o baza ba pandisa ngolo wa biso oh mais eza mamba mabete ngabe na tanga ba komba batu mususu te eza nape atanga na bakomba batu musute ya tuza esala ni mutu aboyi na kombo na ye botika ye aboyi na ye donc quadra aboyi na yeke parvi bo sous le jogo a match Ebenezer Carlos Bila donc quadra aboyi na ye na kombo na ye eza mabe te mutu aboyi siko boni bo forcer bolo ba kombo na makasi
Nani ba mo benga ye ba Mikondonozo, ba mo benga ye ba Tony, ba mo benga ba Kombo Mobo. On te ko pesa bien. Ba ngomo ba Botega Vaneta. Na zolo ba maram na ba. Botega Vaneta ngolo ba. Kasi mo ba bilambo abana o balata na babona ne wa. Wengela. Ewe umela ati. Les années banzemo na ba betara pas même 3 mois na baba. Ba ba Botega Vaneta mais Kofi Olomide Quadra. Azam album o ensu yona obotamite kuku. Si les choses à nini ni mais. Si les lots. Je ba beti kuku yo aussi. Mon sens. Donc na ba 80. Donc ce ba beti kuku lelo inayo aussi. Maman non. Ya moni biso ba gola to pas maman pour te reconnaître ba valeur ya ba. Tout ça maman te pour faire rigoler avec la musique il y a toute tendance confondue. Génération nyonso ba au CP ba papa 80 ans ba CP là. On a passé moi ebsanga. Zemba to leli butu mo bimanga na ye. Sala ki be changer na ba ve ya maloba. Maloba ya séparation ya bile. Papa zo CP là ke. Ah, pasteur asina bijou moi sina nga voyager ba lela bango mi balé na nzembo wana. Vraiment tout ça. Valeur abutu yango wana. Merci Yampaka, vraiment donc Yampaka, je crois qu'il fait rigoler la stade des Martyrs déjà le 24 juin awa passage nayo na chaîne Nabiso bato bako retenir ni soit une émission Nabiso bako retenir. Ah na yeka po na pesa message bien je crois na fini mututé eza photo qui na moi boye ezala bien et puis na yebi que Armani Balov 100% polémique katelanga makambo 100% polémique les rationnés donc kata makambo yo kata makambo yo na yebi que Sam Kuku le nécessaire place à ça na yebi que émission degré ba faisait ba partager yango na ndenge ya liwa et en plus lobby vraiment za mariage ya Titer na biso ya RC Baki Titer na biso zegi abala idon moninga bali CP là donc équipe za moko na Kinshasa za RC Baki et puis na loisir za les Ephésiens donc yamba la place aux âmes na yamba la Ephésiens qui na bongo na yebi que joyeux anniversaire na Santa Moula et puis Joe le Noir Tirki Abino vraiment na bosana mutu na pavé bokata vraiment président chez le président pavé bokata maman qui na bongo en tout cas ceux qui bongo ezakito ceux qui bongo ezakito mon numéro c'est plus 243 89 80 72 700 na fini na nga mutu te boko finga mutu eza na sens Cédric Mbala a conseiller nga na Yampaka yoko zara lisu na piste wana ti na piste wana te mais biso toujours éduqué car ceux qui mutu esimite Dédé Mbala na pese mbote et puis opération sangisa 500 francs na yolo depuis yolo to sombela idée la cause de sika Zambe Yampaka wanta mbala sima minute c'est que nini c'est ça la likambo opération 500 Dédé Mbala ibi mama zo sou et puis Guilain Oman na pese mbote place azab na Guilain Oman et puis mon jogo naka ba jogo fiston libenge c'est na sous trésor salaka ku sala bango c'est na zogi na mon jogo professeur Elia. Merci Yampaka. On a pesi bino mbote place. Merci Yampaka donc tout ça toujours 4 heures représenter l'émission na biso on va pesa lipa pesa chose za ba mona déjà ah oh lipa vraiment donc Fananga ay apesanga lipa et ça libeka moi bien ndenge zalaka toujours Yampaka merci nde tozaki na biso vraiment na émission na biso donc ndenge zala toujours kaka donc alinga widon Joël Lunga Charles ya Angoville donc na pesi pe bana mombele mboti ba voisin ba kota ba impui ba mbemu njana mukoko ngamanzo donc bana mombele na pesi tolinga bango mingi po ba kosa na zara na yolo carte électeur de Kataralika. Merci Drom la Souga vraiment merci na grand maître John Negezala toujours merci aussi à maman Élisée Mbou merci na maman Laetitia Ngolo femme forte merci aussi na patron Bruno Lubi Kambongo ya propre patron Bruno Lubi Kambongo ya propre merci na yo merci aussi na le président Yves Condé, président Yves Condé Moteno aussi Angwana, le président Yves Condé Negezara. Merci na Béni, vainqueur, merci aussi de tout Balingara Prince, le parfum de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autrement dit Moranzambe, avec Nzambe tout dans la Malaisie, toujours dans l'émission, c'est qu'on a chaîne Abisso Awa. Vous continuez toujours à s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter, vous avez toujours grand plaisir dans mon panzine Abissopé, vous avez toujours un peu dans le ciel, Moussala Kitoko, bye.